Allô, Bokoto, to solo là. Ouais, Bokoto bandeko, internet est comme elengi. Internet est comme elengi. Lobi natali, ikolo nyonso na observé na mwa moke. Amoni internet est comme elengi. Bokoto to solo là na. Bokoto bandeko, Bokoto to solo là po internet est comme elengi. Bokoto po. Hein? Dive Kangila Lampard, en tout cas, bonjour. Bandeko Bokoto to solo là. Po awa biso to aba to ya to pusaka maele musika. To pusaka maele musika. Po il faut en tout cas na mokili il faut qu'on réfléchir trop pour na kozwa réponse na eloko moko boy. Niko yuyale. Niko yuyale quoi. Na sepele niko ato bwakisa ngai me naza kaka. Niko yale. Ape bokomo benga batu bandoki. Ngape na okanga bandoki na belaki. Okanga batu musu bandoki. Bandeko bokota to solo la. Merci mingi niko yale na pesi yombote. Bokota to solo la avant na pema. To solo la po Anaconda Star. Merci mingi noko. Star na pesi yombote Anaconda Didi Anaconda donc Star na biso ya Congo quoi. Bandeko bokota to solo la po na direct na je suis petit combattant depuis les États-Unis. Na pesi yombote en tout cas dive donc combattant muki azalaka te ozabe efeka ko telemaka mpona mboka na ça veut dire oza na esprit. Oza na esprit ça veut dire oza grand. Merci mingi Tech King is coming. Invitation natangi yango bien Ernest Katula merci. Bokota Odimba les grands combattants en tout cas merci mingi ndeko na ngala ba courage na mona ka penso za partout vraiment. C'est ça Congo zo senga bato boye mais na ye surtout pona mambo chilombo. Poto lâcher na noté. Biso to ba to pusaka raisonnement et senga ka pe ba réponse. Comprendre? Senga ba réponse ba ko dribbler biso ka boyete après bato ba bokoti na sac parce que non, il faut qu'on réfléchisse, qu'on pousse un peu maël moi musika. Merci mingi Vinim Pata. Merci beaucoup en tout cas pour partager parce que na ligne abordé sujet à Chilombo, biso to lâcher en moté. De toutes les façons, lit na biso ezaka Chilombo te. Lit na biso eza santé na ete nini. Lit na biso c'est libération de notre peuple. Libération en mboka na biso. Mais tant que Chilombo akola obstacle. Olivier Matende, en tout cas, merci mingi nego koti bonjour de konangai. Azo koma lokola obstacle yango biso lit na biso eza Chilombo te. Potango biso tozo bunda, to bande ko bunda contre Chilombo te. To bande ko bunda contre Kanambe. Ça veut dire contre Barwande. Ye muto yo kota na obstacle ya biso mena ye pona makambo o ya maladi na ye o ya zana ngo makambo opération biso to lâcher na note. Na ko senga na bande ko tomeka ko pousser réflexion par rapport à makambo ya mala ya opération na wana parce que ngai a convaincre nga na eloko mokoti bokoyoka no ba idée o naza nango bomeka ko réfléchir botala si c'est vrai ou faux. Toza na monde ya sika eza monde actuel eza na vitesse même ya science eza na vitesse makasi. C'est pourquoi eza soki mutu neti wa nini Chilombo azoloba wana ngai naza nano convaincu te na iloko moko te. Na 2015 non na 2011 na ba élection o elekaki entre Kanambe et les farceurs ya Tshisekedi papa bandeko bo partager to meka ko réfléchir to monake soki makambo oyo ndenge komamaki soki bato wana bakosi na 2011 journaliste ya TV5 azaki mwindo boy alekaki na télévision pona ko commenter ba élection ndenge eleki après alobi que d'ailleurs Tshisekedi
aza cité na liste ya viol massacre. Batanga ki Tshisekedi na eloko journaliste wana alobaki eloko wana. Mais tango biso ba combattant tozo soutenir Tshisekedi, to benga mutu wana to tia pression, to benga na TV5 ba to ebele to tia pression, ba kenda ko vérifier ba monike journaliste a se trompé na makambo oyo alobaki pona Tshisekedi. Journaliste azongaki aseskizaki ayepe ko rectifier maloba oyo alobaki alobi eza bongo te. Ça veut dire azaki na vraie information te. Journaliste à TV5 alo azongaki aye ko bongisa. Aseskize alobi makambo wana na expliquer ki contre Tshisekedi ki azaki na liste ya batu ba violeur banini yaza na iza Tshisekedi te. Na yebi ke ba combattant o bazaki ba combattant tanga ba yebi makambo na oloba. Journaliste na zonga. Ça veut dire presse. Journal soki elingi pesa ba information et se tromper. Et lobi eloko moko oyo esali que et se pelisi bato mosusu te journaliste obi ba journal ezonga kaye ko rectifier yango eye ko bongisa yango ou bien ba se excuser ba ye ko pesa vraie version ya lisolo ndenge ezali. Ba journal là esali maka mingi. Tout le monde a même moni journaliste à l'écart qui a lobby après au monde a loga non on s'excuse il y a quelque chose donc tout le bas qui on a été rectifier yango et les mingi. Mais na problème otozana ngo ya Chilombo peuple zairwa ba combattant ba kenda na kati ya hôpital te ba koti na kati ya salle d'opération te ou bien na place azaki internet o combattant mo kende konati. Presse oyo bimisi eza la libre. La libre nde bimisi yango. La libre Afrique ou bien Belgique comme ça. Bango nde ba bimisi information wana ya kolobake Chilombo ba opérer cœur ouvert. Bandeko. Comment ça se fait que ti lelo journal wana ezongi ya ko s'excuser te et démentir te? Journal wana et démentir te et ya ko s'excuser par rapport à information wana. C'est vrai bokolo baké tomoni a tie loko na kingo opération elzo laxate non ngai na kondima soki Chilombo alongoli elamba na tali na poitrine bande ko science ici avancé makasi opération oyo balobi même ba césarienne hein mikolo eza ndenge ezaki ba pasuli mwasi awa ti awa na se ya motolu eza lisusu bongo te césarienne koma mwa trace mukeka na se ya libumu ba bimisi mwana science pe na côté ya opération eza ndenge bozokanisa ke opération ya mutema il faut ba pasula awa eye koma tia ba pasoli bo non eza opération muke ba pasuli ou bien na se ya awa na se ya poitrine ou bien na se ya nini ba sali opération ba zongi si ba tongi ngai na kondima le jour Chilombo akolongola elamba alongoli vraiment elamba na monike azana cicatrice te parce que bino bokolo bato bokolo bake o mais azo tambola oui azo tambola parce que 7 jours déjà opération 7 jours ba opérer yo mutema soki ba opérer yo ba lobi soki okimi bambangu bambanini wana nde eza mabe wana nde eza mabe mais tant que oza otelemi kaka na ba hôpital to monaka mutu ba uti ko opérer opération ya munene une semaine omona atelemi na eta libanda hôpital amati azongi na ye azotambola na ye c'est comme Chilombo bazo lakisa kaka ndenge azotambola après tango azotambola bozomona ke muto yo azali na passe azana passe ngai na kondima Chilombo les jours akobimisa panzi na ye wana alakisa biso ke ndenge balakisa Thomas et pas Yesu ke simba awa nde na kondima ngai naza sûr que Chilombo ba opéra ki ye mutema pourquoi parce que ti lelo la libre ezongi te ya ko s'excuser mundele azaka soki a se tromper ayaka ko démentir
aye ko s'excuser ti lelo na moni place la libre eye ko bongisa information na ko lobake non 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 to kosa ki ba opérer non non ba bongisa yango te. Après toyebi ke ba taliba baza ba champion ya ko tia pression que ndenge za boye to ko porter plainte contre la libre. Pourquoi ba taliba baza ko tia pression te pona ko porter plainte contre la libre ndenge lobi ke ba opéra ki Félix cœur ouvert bandeko science ça ici évoluer parce que biso ba congolais tozoka insaki ko pasola mutema ba ko pasola yo mutema au fin de 6 mois 8 mois tele maka non 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 7 jours déjà ko tambola na yo chilo bazo tambola ti okotambola na yo mais okosande ba activité akokima bambangu te banini te mais kotambola no sans problème okoloba pe sans problème. Pourquoi ba taliban pourquoi gouvernement ya Kinshasa ezako ko porter plainte ou bien ezako nini ezako porter plainte te la libre pona ko yebisa bango ke bokosi basala ki opération à cœur ouvert te. Parce que belé to kanisa ke cœur ouvert ba ko pasula awa ti e comité na libumu non science ici évoluer ba ko pasula moi place muke ba koti ba appareil donc ba pasoli ba moni yango ba koti ba appareil ba nini après ba tongi ngai na ko jour na komona Chilombo alakisi moi mi panzi na ewana na moni trace te ne na kondima ponga na yebi ke awa ezana ba opération e salemaka ba pasoli lelo lobi batongi après 2 jours trace limwe et comme ka moi eloko moko rouge ngai naza sur ke Chilombo ba opéra ke mutema retourne bomoni azongi mbangu ayebi ke absence na ye soki e dire mingi na ndenge baninga ne ba yebi ke ba opérer mutema ekobima lokola komi na incapacité du travail. Il faut azonga bokolo bake azongi na avion ndenge ni oui ba avion azongi na condition ya ba avion iza ba avion lokola ba avion yon sauter iza ba avion lokola ba yon sauter azongi na ya salali na ya salonge na ye akomi kuna kitia ani kala mingi te bo mona pe akozonga lisusu wa Chilombo a subir opération c'est vrai. Ce qui est faux, baye bisa la libre a rectifier information ana. Parce que Tilero la libre a changé information te. Pourquoi nazolo ba la libre a changé te? Parce que awana poto biso total to sala ka mpe na ba milliers ya ba hôpitaux. Ezalaka moko ke place boye okoti okoyoka radio yango moko ezoloba. Ça veut dire bazalaka na ba information moko centralisée. Exemple ambulance ezoya okomona ke information etamboli na hôpital tout ke ambulance boye ke place boye yango mona kasoki bo bengi kaka bo pese adresse okomona ambulance e humilité parce que eza centralisé information ezotambola na ba parce que ngana mona yo kaka yango tango na kota na ba hôpital omona eza place moko oyika nini ezoloba yango moko. Ça veut dire quoi? Ba médecin ba docteur ba nini ba zaka na contact na ba journaliste na moni ndeko alobi ke abengi président il a confirmé qu'il a subi l'opération cervicale quoi ndeko. Pourquoi boza ko porter plainte bato parce que biso bato to komaki yango te presse o ya munene la libre et commis il fallait pourquoi boza ko interpeller bangote pourquoi boza ko interpeller te soki ba koseli opération wana parce que bangonde ba bimisa ki yango balobi Chilombo ba opérer ça veut dire ba journaliste awa bazaka na ba information avant akoma ba vérifiaka journaliste apoto aza lokola ya Congo te hein? Ozui kaka boye al osali ba information tindiki non hein? Journaliste à poto avant à coma pour ayebi que ça risque de le coûter cher avant à coma ba vérifier kana source si c'est vrai ba vérifier kana source si c'est vrai. Journaliste à poto ako pas yebi que e ko coûter nini société na bango cher ba ko futi sa bango bambongo ebele. Avant ba journaliste à la libre ba koma ba kota ki na contact na hôpital
bakotaki na contact na hôpital parce que bakokoma makambo baimagine te bakokoma te parce que ngai na bengi bango mpona yebisa bango ke o baza koopere mutu boye bakokoma te bango bakozwa information bake à la source bake kolandela kotuna information est-ce que information toyoki boye eza sur soki bakonfirme bango nde okomona ke journal elobeli ubi ekomi soki journal ese trompe bakozonga baye korectifier mais Tshilombo ti lelo boza pourquoi baza korectifier te na la libre aza korectifier te pourquoi po bino bozaka ba champion ko porter plainte la libre muto abimisa ke ba opérer opération ya cœur nga na yebi eza na bandeko mususu oyo ba sibisa ba opération ana ce n'est pas dit soki ba opérer au cœur mbala moko okomi plaqué mbala moko nani okotambola te okotambola me okosande ba activité ya makasi te okosala ba activité ya makasi te bandeko nga nazoyebisa bino ke Tshilombo a subi l'opération ya mutema bato ayokanisa ke opération ya mutema eza bakopasola poitrine mobimba batongi awa titititi non c'est faux il s'agit bapasolaka omoni na te awa ya mutema place bakote esili bapasoli mwa moke ezaka nde balongolaka rein rein ezalaka mwa trace moke biso tomoni meme bajoueur ebele awa lokola amidal aza na rein moko azobeta bale Tshilombo aza malade na yebisaki bino ke akotambo akozonga lokola kaneton bomoni te na descente na avion azongi lokola kaneton bakomi au moins yende asimba mwasi akomi ko soutenir et ko simba ye le monsieur il a subi l'opération makambo oyo opération soki ya nini ya ba obenga non soki hernie soki cervical soki hernie soki nini wana soki na yebite bande ko ya eza lokuta baza ko dribbler parce que soki ba toucher cœur et ko lakisa ki comme une incapacité de travail comme inapte et automatiquement il faut démissionner Tshilombo a subi opération ya mutema bande ko botika okanisa ki opération ya mutema ke eza eloko moko ya grave pa mundele eza eloko ya gravité eloko ya gravité pa mundele na Afrique nde bakopasola yo mikuwa awa eza trace muke bafunguli bamoni yango bakoti basinga bakoti soki batonga bakoti soki ba machine bakati ya kokata babongisi bazongisi yango bino bokanisi cœur ouvert bapasola michopo nyonso ebimi libanda eza bongo te eza trace muke bamoni cœur yango comme ezaki ouvert bamoni yango bakoti si babiloko na bango bapince batali place nini eza kodéranger babongisi batongi yango eza eloko muke Tshilombo a subir opération parce que ngana zolo ba soki ya faux ba benga la libre a rectifier information ana loba a démentir que eza faux parce que ti lelo la libre est démentir angote après la libre baza bato ba couper cette information sans vérification te c'est faux Tshilombo nazo répéter soki azana opere nga il faut na mona mipanzi ya Tshilombo il faut na mona pe panzi na ye buka soki buka kukila soki buka mona soki buka kukila ngai tanke na moni mipanzi na ye mibimba te ngai nazana conviction que il a subi l'opération kotambola c'est rien batambola kana quelques jours opération a poto eza lokola ba opération ya Afrique wana ke mutu ba opérer yoti tata musha akomo memela fufu mama le kalambele o mwa poto eza bongo te awa ici évoluer ba pasoli yo mwa trace muke ba fongoli ba moniker ba toucher place yango ba tongi yango ozongi na normal ce n'est pas dire que soki ba pasola kera ya Tshilombo ba longoli yango ba tiango na sani non cœur ouvert bafongoli bamoni mutema bamoni yango pona komona yango ezosenga trace ya mulai te pona komona cœur eza opération ya kalate eza lokola ba césarienne ezaki babandi kopasola wati non eza opération mwa ligne ya muke mwa 5 cm comme ça bafongoli bafungoli espace bamoni balati bakamani bazomona basilisi batongi. C'est pour vous dire que le monsieur, il a subi l'opération. Pona koko sabino, al, bati eloko na kingo. C'est faux. Félix atika koko sabino, asi basi ba pasoli mutema.
mutema batushaki yango. Mais pona ko éviter ba disqualifier ye azala lisusu aptité yango moni azongi mbangu bino moko bomoni même ndenge azokita na avion. Ça veut dire basimbi mutema information oyo biso tolobaki c'est vrai nga nazo senga nazo tia défi na bato ya gouvernement oyo bosi bo mesana kolobake on va porter plainte bo porter plainte nini la Libre Afrique bo porter bango plainte parce que journal wana yango nde lobby information wana awana poto po journaliste appelle sa information akendeke na source ake kozwa information na source bato wana bako pesa information ya soi-disant président kaka boye na makambo ba ebite non c'est faux ba pesi vraie information c'est maintenant il faut Congo soki ba ebike ba koseli Tshilombo ba kende ko porter bato wana plainte mais biso na niveau na biso to ebike l'information était vraie ba patusha ki mutema biloko bazokanga na kingwana eza mascarade c'est faux ba toucha ki mutema awa na poto opération ezaka ya mulai boete opération eza muke ba ko opérer yo lelo ba bongisi est-ce que bakata ki ba misisa bakati misisa ta opération ya mutema eza ba pasoli batali ba défaut be ba 20 ou be ba nini ba bongisi yango ba tongi ba nini ozongi na normal mais okosala nde ba activité ya makasi te okosala ba activité ya kokima te ya mbangu te yango moni Tshilombo azokita lokola caneton avion na yebisa kibina kozonga lokola kaneto lokola ali bongo azo kita mwasi na komi ko simba po pema oh erni andenge nini wana mutao ko kata ko bouger makasi ndenge wana te awande pema oya lobini te za muno makasi te za mayele na moni osoki kakiso ikaniki soki eza mayele leki belé. C'est pour te dire que tu as na poto, opération à poto. Okoyoka mutu musu alobi ba opéra ki eliso. Kaka lelo ba opérer eliso, ozota lozo mona place ba opérer te laser. Mais kala ezaki omoni ba uti mutu opérer eliso ba mami kabaka ta ya nini asiparadrawa pendant 1 mois. Mais mikolo okomona mutu uti ko yebiso ke ba uti ko opérer eliso, ba cheka ma ila nini 3 heures du temps des ba longoli yango. Opération monde ya technologie ya science et c'est évolué Tshilombo ba pikula ki ba tala ki mutema na ye ba moni yango ba munere yango o nyonso bozo mona ke ala teloko na kingo eza parce que ba lingi ko faire convaincre ko la ki sa peuple ke makambo ba lobaki ya opaswa mutema yango te po ba biki siku mutu akomi toucher na mutema c'est fini mutu ana akomi nini inapte akomi inapte ngai na kondima le jour na komona Tshilombo mipanzi na ye na moni pena mipanzi ndenge Thomas sala na simbi na lobi a Tshilombo ya solo soki Tshilombo ba operaki ya solo te Tshilombo na lingina mona mipanzi na ye mais ngai na conviction ke ba pasula ki yango opération ya poto eza lokola ya Afrique te oyo komona ke munongo ya musolo ligne moko mulai bandia titiawa non ezaka nango biloko ba centimètre ba pasuli kaka ba moni balati ba maneti na bango na ba biloko na bango ba kotisi ba komi kokata ya kotonga c'est fini ba zongisi eloko mo 5 cm siko bino bozo mona ngo danger bo kanisi ke ba opérer ye Tshilombo baza na problème mutema kolia mbwa eleki ba opéra ki ye ba longoli ba mafuta un président inapte oh nyonso bozo mona na basala o balata biloko kingo bazo ko sabino baza ko fente ba omema bino na piste mosusu les problèmes aza ko boya ko reconnaître que ba toucher mutema pa okoma inapte okoma nini il faut ba disqualifier parce que okoma un président aza inapte soki ba na kosi bino bata IDPS bata mboka Congo bo porter la libre information nini plainte parce que information oyo ebimi na la libre muta public et il lelo la libre à démentir en côté la libre à démentir te la ça veut dire asa malade na moni o mutu mo so grâce so kini alobia wake siko ya yoni yanga ezake bochie mutu aliboma na mutu amboka même malade mutu akoya ka malade andeke mutu au diriger bino se yango moni mboka ezo bonga te parce que azana problème ya mutema ezana mafuta mingi na o répondre so grâce so kinini oyo
aza mafuta eza ebele yango mboka les autres bongate po aide à réfléchir azo koma kilo na cerveau. Vous comprenez ce que réponse na pesi yo? Aza na maladie ya ndeke ya mutema. Soki botier un malade à la tête du pays, boy oh, biso tomoni président américain. Président américain outi obela so malade ya michopo babenga nini bato bakotisa bango caméra na sima ya place ya vaseline. Président américain na hôpital ba outi opakole vaseline ti. Ba lobi pe na émission pe na information pe zo lobake président ba pakola ki vaseline ba koti caméra. Et ça nini? Mais oya bino bozo bomba pwani. C'était malade. O balongoli ba graisse. Kolongola graisse ba pasola ka poitrine mobimba te. Eza espace kaka moke ba pasoli awa. Ba fongoli, ba kotisi ba caméra, ba tali ba oh, esiliti. Esiliti. Nanya yebi teki a partir ba pe ba kotisa ba go moni mutu ba koti caméra na zolo po ba ya komona poumon. Ubi ba koti na mingala boto kotisa ngana munoko po mona estomac. Hein? Siko iloko nini kwa empêcher po mutu ba pasola moi iloko amuke ba mona mutema po ba opérer ba soigner. Siko bino bozo kanisa ke tilombo ba opérer mutema. Graisse poso ya mbwa ile kake belé na nzoto. Iba longoli yango moni azongi mobimba. Oh moni ao tambola lokola ezali pema ya mutema. Soki information eza ya faux ngana kolinga lelo to mona nini la libre eza ba belge ba démentir ti lelo batika ko démentir te to moni kaka bozui journaliste na bino Zakari aya ko démentir aya ko démontrer que ye oyo a telemi o akomi pe o mola mo tala mboka biso ekiti na niveau mo trop ya sea ekiti makasi. Mais il fallait qu'il y ait un débat libre. La monnaie Colette Brackman a yaki wana. Mais Colette Brackman a les cas de mentir. Parce qu'il paraît, je pense qu'il y a une école la libre. A les cas de mentir à l'obaké Tokose Isaki Angote. Naoze la ligne journal de Colette Brackman. Parce que la monnaie qui bangona Félix. Naoze la journal de Colette Brackman et de mentir. C'est simple. Tozo c'est la prochaine journal ya nini ya Colette Brackman aya ko s'excuser nano d'abord après à démentir parce que bazana image na Félix hein muto abimisa ki information ana eza Colette Brackman et Colette Brackman bakuta na Félix ngai nazo zela namona Colette Brackman a s'excuser par rapport à information ana ke akosaki. Le mec, balongola qui est, graisse, il y a caniche, il y a bouledoc, chien berger, et tonda makina mutema, tellement alinga poso en bois trop. Ce qui va tomber baboli, yango kanga qui est na mutema. Parce que Congolais na mutu na ye, azomo naka opération, eza pota moko ya munene ba pasola ki na ba birin, non. Na poto po mona opération eza mulai boy et wana eza suka na opération ti na poto eza ba opération eza mike boy mike mais na muke wana ba koteli wana ba moni michopo ba moni ba vibreke ba moni ba rotor tu na libumu ba moni nyoso na lidusuka na muke wana. Bino bokanisi ke tango holo bake Félix ba opérer mutema bokanisi ke ba bimisa ki mutema ngo ba chena sani ba pasula ki ye ba moni michopo ya Félix ezaki na mafuta ebele soki tokosi Félix alongola chemise soki tokosi la libre aya ko démentir ke na kosa ki ba opéra ki était parce que ti lelo mundele azo démentir parce que mundele soki akosi azonga kalobaka Mundele soki akosi azonga alobaka ke non erreur moko ezali de notre part par rapport à l'information comme ça ba démentir ti ero ba démentir te
Et pourtant, Colette Brackman, tu connais na Félix, kaka nenga zaki wana. Bazaki na Félix, ça veut dire basali entretien. Comme basali entretien, normalement, Colette Brackman, il faut azonga na ba article naye, aya ko expliquer, à démentir. Information, oya pesa ki bato a consomaki, tozo zela. Opération et salemaki. Mais, il faut de toi expliquer, bino ba Congolais que, na ndenge toza ko kanisela opération ya nini ya mutema. Bato ebele bazana ko kanisa ke ezali ba pasoli awa ti awa ba longoli soki nini non. L'opération n'importe comment ici est comme simple. Bato wana bako ko opérer à partir la gorge awa ba opérer yo na kati ya libomo. Na côté ya vaseline bako opérer à partir la vaseline ba opérer na kati ya libomo. Bako pasola mwa trace ya muke kaka quelque part awa kaka po ba opérer mutema awa basali ka ta ba toucher mutema voire même na ba muscle na ba veine na biso à partir na loboko bazana bako kotisa ti e komiti na mutema bongo siko iloko nini ya empêcher que Félix ba mona ba rotor na ye na ba vibrequin na ba soupap à partir ya awa ba pasola ki ye. Et loko bazo boya ko bazo banga soki ba perdre kaka pouvoir ba luba bazali suna leader te yango moni ba a forcer kaka tambola te tala sikoyo nzambe pala la kata era kokita tala ndenge akomi ko tambola akomi lokola Maréchal Mobutu ndenge nini Mandela asimba na loboko oh yo eza nango premier ya soki ya kingo soki ya nini hernie discale soki nini. Oh. Mais tambola non est-ce que vous obligez ba simba yo okokitana osimba tali bende est-ce que vous obligez ba simba yo pema mutema yango moni mwasi na simbi ye ngai nazo senge paya donc soki bato ya IDPS na ba Congo oyo ya Congo ko nini ba gouvernement na bino ba benga Colette Brackman aya ko démentir. Parce que yé mutu apesi information ana awana poto jamais ko pesa information sans vérification jamais na niveau ba Colette Brackman ako pesa jamais information ndengwana oyo zanga nini source bino botu na biso tozu information api to pesi biso source na biso Colette Brackman siko bino bolande Colette Brackman yo zwa ke information na wapi po biso source na biso Colette Brackman, journal La Libre. Bino pe sikoyo, bokende kolanda muto abimisaki information ana, abimisaki yango api aya ko démentir yango. Bino boza ba champion ko obligé ba toke kende o démentir makambo lobby. Mais bozo kokate? Bozo kokate parce que apesa ki vraie information parce que journal ya poto jamais ko pesa information sans ekende na vérification. Et loko ka ezako kosa bino mwa mike bozo monaka opération ki eza eloko moko ya munene baba non opération ici évolua ezaka ba okotsa ba soki ba pince na bango ba nini ba otala na caméra ba moni mutema bazotala ngona caméra bazako oh di ba mutoza na États-Unis za coopérer mutoza na Belgique mutoza na États-Unis aza coopérer muto a Belgique. Si on dit que muto aye bozo mona eboye a pona ko coopérer mutema bozo mona ngo grave bino boyo kate médecin za États-Unis za coopérer muta na France à partir kaka ya ba machine ba nini azako manye awa ba robot ezako sala boyo ka ngote bomona ngote bongo siko ka muto aye penza ngomba ya muto e déplacer uti Congo ngomba eye awa nde ba mona mutema te. Bino kasi pona komona mutema il faut ba pasolani Félix ba opéra qui est c'est normal à tambola parce que ba opération aneza lokola ba opération soki ba kati ba keko non eza ba opération ba fongoli ba moni mutema Félix ndenge ba moni ke soupe ya bolodok soupe ya nini ya kanish koto soupe ya nini ba longoli yango eza ba pambola bino. Ngai na tikali kaka toma na deux choses. Félix ala kisabiso mipanzi na wana ala kisabiso mipanzi
ata mabele koyela kolokola mwasi tokokanga miso kaka tocomprendre ke aza monene po ya kolata ba soutien 95B comme ça alakisa biso kaka poitrine na ye soki tomoni trace te tolobi mais tant que Félix alakisi poitrine na ye oyo eza na mabele akolata soutien ka nini 95B ou bien tant que Félix ayebisi Colette Blackman a démentir yango biso toza na version ya liboso ke bas asibisaki opération parce que awa na poto bako coopérer au lelo lobi après 2 jours otamboli na yo ya liso nano ba opérer au lelo lobi otamboli na yo zomona il faut yebisa mutuke ba opérer nga liso lino bako longoloka lelo lobi okomi na kolia boni ba bolingi bokosa bato boy batalaki ye na mipanzi batalaki ye na mipanzi bapikuli barotor banini supu ya nini longwe nzambe apambola bino Félix aza maladi kala mingi te bomona ozonga parce que traitement esilité azongi kaka po amoni ke RVC bamona ke aza bien kala mingi te bomona koya ba ke Félix aye kolanda suite ya banini ya opération na ye bolingini Lydie Masende moi merci en tout cas na pesi bino mbote Pati Salomo merci en tout cas les jeunes Lopa master na pesi mbote en tout cas biso to omoni biso toza mutema mabe omoni na moni osoki Nathalie soki toza mutema mabe est-ce que yo ebite mutu bata mutema mabe liboso eza ba bino baluba bino batu bosali lelo mboka na biso kwei bokenda kofunda Mobutu tie pas diable Mobutu asali boye Mobutu abomi ba étudiant Mobutu asali boye lelo Mobutu akenda bokoma ba alia ba Rwanda tala place bo memi mboka na mutema na bino mabe ya kindoki bino baluba bo funda Mobutu tie pas diable po kaka bozwa pouvoir sikona biso na bino banani bandoki président na bino azomela champagne na pembeni na place afanda na maluku kuna fosse commune ya 480 congolais baza na se ya mabele azomela champagne nani ndoki entre ngana ye président na bino ake na Rwanda ake ko s'incliner devant ba mort ba rwandais mais entre temps na Kivu wana ka pembeni wana bamba massacre bambibembeze ebele akende kotala ngote tolobe la vie tolobe la vie si président na bino ne ba pikuli ba soupe ya caniche ya bouledok ya chien berger ba longoli yango na continuer na kolakisa bino mutema mabe ya président na bino o bino bozoni kolakisa biso ke to abando président na bino muto abomi ba congolais azana kati ya rapport mapping azo benga ye mon frère alobi makambo eleka na Congo eza ba dégâts collatéraux président na bino na kindoki na ye ake na Uganda eboma ba congolais ebele bakatela bango 10 milliards alongoli yango po bapeseka 350 millions de dollars président na bino aza muyibi aza ko détourner bambongo somba bandako libanda ngai mutu na lobango te ba journaux économique Félix na mwasi na ye RFI bo porter pe RFI plainte RFI ekomaki ke Félix na mwasi na ba détourner bambongo ebele ba placer ngo libanda wana kindokite président na bino abeli malade akimi na poto mais le peuple ya Congo peuple na ya Kasai ezata na hôpital te nazola kisaka kindoki ya président na bino biso to linga kufa omoni biso to papi gen zwa emiso chiepa na mutu na ngai tozo linga akufa moko kufa na nde bozo banga biso tomoni awa ba français bazo senga ke baboma Poutine na média ba ke il faut éliminer Poutine physiquement pourquoi biso pe tokolo bate ce qui tolobi ngo to bandoki donc awa ba français bazo senga liwa ya Poutine ba bandoki awa ba français baza ko déclarer liwa ya Poutine na média ba bandoki biso to senga Félix akufa après ndenga si abandi boyne ba utolongole ba soupe ya ba Saint Berger arokufa c'est un traître aye awa ba coopérer est-ce que était yete distance o auti na mutema na ndenge ezaki kilo ya ba bouillon
ya bambwa amati na ngo avion aye kokoma ti awa. Est-ce que côté a été que na Congo atonga ba hôpital mais ti lelo ata hôpital moko ezate mais akomi awa zolo bake mais docteur ana Nzambe vraiment azan Nzambe oza pe na sonite yo yebi combien de cardiologues au baza awa na nini na poto awa ya ba congolais o bino bokoki ko futa bango mbongo te po o bien bokoki ko tonga ba hôpital te po basala kuna oye na mboka bato oza même kukumisa bato oya awake me docteur wana za Nzambe oyebi tekeza ba docteur musu baleki même docteur ya ba congolais likolo politique na bino o bozui lelo bato tu bakimi likambo kaka ya ndenge obimi kuna oye po ba bendo balongolo ba pepe soupe na ba misunyambwa ete yo teke ifo botonga mboka bino bato bozo soutenir pendant 3 ans mutoko tonga hôpital ata moko te pona ye moko kaka ako tonga hôpital te pendant 3 ans akoki kotonga hôpital te po soki abeli ba soigner mais tango abeli mbangu aye na poto après bolo bake muto ana lingi mboka alingi Congo na biso na ye na nyalimalani balingi Congo biso quand même toza ko dénoncer bakindoki na ye na banabino bato bozo koma koma yes ko azui chance aye na poto ba soigner ye ba toucher mutema na ye azongi bien bongo siko ba o baza na Congo o balia kambwa lokola ye baza ko souffrir mitema nanya ko soigner bango nanya ko soigner bango boza mitema mabe bino to ona omona bozo koma koma boza mitema mabe bo ba ndoki lokola chilombo parce que bozo mona teke bande na bino baza ko souffrir surtout bande kwa Kasai baza ko souffrir na mona ki période moko kamtango période ya kamwena 100 kamwena so kamwena 100 so gini kanamba tinda basoda kuna baboma batu nani basi nyoso bakwea ki bazata na kalesote ezote abino teke mboka ça ne va pas na Kasai basi tu oba boma ki les pauvres dames babandaki okenda bango na babilanga bani babeta bango masasi boy muto akufi azoninga na bao filmer ata moko azaki na kalesote ezote abino teke vie oyo ya Kasai ça ne va pas bozui pe président ya muluba ya mboka na bino ti lelo abongisi mboka na bino te omata bozwa mayele bo mona ke ça ne va pas ce qui se passe chez nous omata bozwa mayele bolo bake o ezole kana mboka na biso ça ne va pas comment soki Vital Kamerhe soi-disant abeli akimi poto Marc Kabundi abeli akimi poto Félix abeli maintenant banani o bakozala soigner na Congo na hôpital nini bolingi to lobake bango quand même bazu ya uzui chance aye awa ba pasoli batali côté mosusu ezu iza couleur ya vert balobi o couleur musunya Saint Berger ba kati yango batali mutema côté mosusu bamoni iza lokola bleu bamoni oyo ya kanish mbwa muke wana balongoli yango batali côté mosusu bamoni o chien soki nini ba allemand balongoli akomi mutema ekomi pepele ye quand même azui chance bongo bande konaye o ebele baliaka na mbwa nzela moko o basa ko bela malade ya mitema bako soigner bango wapi bwa mitema mabe bino boyebi teke Félix ateki mboka pa barwande bino boy ye moko nano a reconnaître la lobi mboka oyo ekufa yo siko ozo komawa ozo mona ke c'est normal ba ozo benga biso mitema mabe ye moko déjà reconnaître muto aza censé a ko changer vie à ba congolais azo reconnaître ke mboka ekufa ici ekufa mais ceux qui mboka ici ekufa démissionner tika mais azo senga na moni pas Colette Brackman place où il fallait na démentir ayi bisa Colette Brackman ke démentir que naza maladie nga azo senga Félix auti okuta na Colette Brackman muto apesa ki biso information ya kolobake Félix ba pasoli mutema ba kutani na ye la première des choses il fallait qu'il sa Colette Brackman il faut démentir information ana ti lelo ça fait ce qui deuxième tout troisième jour information moko la libre à démentir te bino kalisi opération mutema izaba pasolaka watiawa te monde si évolué eza mwa ligne muke kaka quelque part awa ba funguli ou bien ba ko fungula pe quelque part soki wapi
batali mutema neti Félix tango bafunguli kaka quelque part bamoni kuna ba bouillon ezotoka docteur alobi oya bouillon ya chekanish oya bouillon ya bulldog longoli yango moni akomi mwa pepele bino bokanisi ke opération eza munene soki ndenge ni non ba opération apoto esi évolua esi échanger science esi évolue bakopa solo mo eloko ya muke boye bamoni motema na yo bakoti baappareil banini nyonso bakomi omona yango na ndenge ya munene na kamera babongisi bakatikati ya kokati bino bozomona yango mystique bomona yango danger baopere motema atambola oui akokima nde mbangu te mwaye pe ya simba nani Zizel Pela ezate mikolo po congé technique na o mosusu soki nyakero congé technique wana nde akomeka te soki ameki kaka okufa liwa dido yongo Félix kosa na ndenge ozokosa ba Zakari wana otelemi ozopesa mbote na mutema ozoyeba ke balongoli nga biloko na mutema me komeka te makambo kote oyo nini Zizel Pela o nani oyo soki nyekero okokufa liwa nyoka longo ya dido yongo pardon okokufa wana komeka te obenga bato bazama ndoki bato bazobisa bino ke le pays ça ne va pas Félix azomema mboka na ndenge ya buzoba Félix atie bato à genoux devant ba Rwandais mais pourquoi bokati na Rwanda pas qu'elle soigner te pas banande kona bino Rwanda aza na hôpital spécial na moni na Rwanda bakomi mutu akoza na Kishasa exemple mutu akoza na Lemba bakomi na mwa ba drone ya mike ezokende otika kisi na Kingabwa ezu kisi eke otika na zone ya Kishasa bandeko na bino ba frère na bino bakomi évoluer pourquoi Félix tango akoyi malade akendaki na Rwanda te parce que kuna nde place oyo et pas ba frère na bino il faut akende ba soigner kuna ti parce que bango ba avancer côté wana ba tongi ba hôpital ya bien pourquoi Félix ayeka apoto il faut akende pa ya mon frère Kagame ndinga benga kai les pauvres peuples beaucoup sans esprit beaucoup dribbler bato mosusu biso bato ya poto to kuba to umela to yebi ba opération ndenge ezalaka Félix ba opéra ki motema vrai ce qui c'est faux bokende ko benga Colette Brackman muto abimisa biso information a démentir yango po eza journal ya mukete la libre eza journal ya simanda kote bo benga ayebi Colette Brackman ayebi pe conséquence ya kopesa fausse information ayebi akoki kokoma eloko te sans vérification avant Colette abanda okoma eloko a vérifiaki après auti okuta na Félix tout le monde a Colette Brackman aya ko démentir information wana mundela komaka te sans vérification mundela va koma akobenga abengi na source bango bana ba relation partout na police na ba hôpitaux partout après ce ka bengi kaka tuni alobi c'est madame Colette Brackman le soir banini ba tuni ba kopesa ye parce que ba yebike eza journal ba kopesa information ba pesa ki information ke ba fongoli mutema bino bosko bozoka isake mutema eza batango balongoli michopo ba tiena na kote oyo mutema ba chi koto non eza mwa iloko mukeka boita bafungoli bakoti ba appareil batali comme Félix a mutema munene donc bango yango moni bafungoli mwa munene bo ezaka na siawa ngai na kondima les jours na komona mipanzi ya Félix ata na yebi ki azana mabele minene alataka soutien 42 na 92B tikambote mais akotombola kaka boya tomboli mwa mabele boy na omona na sia libele ne wana Zamba pambola bino dites amen.